Washington esengi lisusu na Rwanda atika kopesa lisungi na batomboki ba M23. Na liyebisi abimisi lelo, département d'État ya États-Unis esengi Kigali kolongola mampinga mayango maso na monyele ya RDC. Washington ezali kotala sango pe mikanda miso milakisi mbeba ya makoki mabomboto ya M23. Bayi société civile na Rumangambo bandimi ete bakonvoi mibale ya basoda ya ekolo Kenya ya etuka ya EAC bakomaki na Rumangambo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu na est ya ekolo RDC. Basoda baye basengeli kobanda koyeba mpe komesana na bisika biye na kozelaka bolongoli ya batomboki ba M23. Na États-Unis suku ya nse ya parlement ezali kaka nano na molobeli te kino lelo mpo ete bayi ngambo ya ba républicain baye baleki mingi pe babengami ba trumpiste bazali koyokana kaka te uto ebandeli ya maponami mardi bazali kokoba na maponami lisusu lelo. Papa ya kala Benoît XVI oyo akufaki samedi moleki na mibuntuku libwana mitano akundami lelo jeudi na Basilique Saint-Pierre na Rome. Bankoto ya bato bayanganaki na matanga yango oyo Papa François mokitani na ye akambaki.